Bien, tu fais, bisous les camalobana et toujours en avant. Koyeba ko retrouver bino na ngonga oyo pour que to solo là to ba ko partager moi quelques moments il y a analyse sur sujet to poneli bino lelo avant to ko kota na mosindo ya sujet to memeli bino to mi pesa habitude ya ko continuer na sensibilisation à bisonyo surtout na etali maladie ya coronavirus lelo to ko déroger pe na règle tende to zali bino peut être to komi na 6000 cas confirmés maladie wana zali ko constituer danger pour na lobby na biso parce que zali ko toucher non seulement santé na biso mais même économie na sociale ya bisonyo surtout mi batela poto batela pe bande ko na biso boyebi que prévention ezali seul moyen efficace pour na ko lutter contre maladie oyo donc to continuer ko respecter ba mesures barrières ba konti ba senge na biso na nzela wana to koyeba ko briser chaîne ya contamination pe to ko bundisa maladie wana po ete lobby to ko kolonga yango actualité to memeli bino ezali en rapport pe justement na maladie ya coronavirus mais pour bo comprendre loko to kolobela na préféré bolanda nanu image to za kotiela bino yango moko ekoloba pe na sima image wana nde to koya to analyser moi muke oyo bokomona na image wana to pesi moi point de vue na biso to réfléchir pe ensemble to tali ba contour surtout ya likambo yango nde to zongi sima pour que to conclure l'isolo oyo. Je rappelle que vous allez kolanda DMTV chaîne YouTube nabino ezali justement avant-gardiste surtout na makambo etali ba sujet d'actualité ezali ko pesa bino ba analyse makanisi oyo kokipe ko fongola bino makanisi na bino pe justement bo s'abonner na chaîne DMTV bobo sanate cloche ya muke ezali pembeni et ko permettre bokoka kozala notifier na ba prochaine vidéo to analyse to mettre à disposition na bino bolanda élément oyo to kutani tout juste après. Incroyable mais vrai. Pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, l'espace Béni le Visionnaire dans la commune de Kasavubu a organisé une kermesse. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées dans ces lieux d'ambiance pour manger, boire et danser, faisant ainsi fi des mesures barrières. Tout s'est passé dans la nuit du 26 au 27 juin dernier. Et c'est pour faire respecter les mesures prises par le président de la République et relayées par le gouverneur de Kinshasa que les services du commissariat provincial de la police ont mené cette opération spéciale. Les hommes du général Silvano Kassongo ont interpellé 289 personnes, dont 109 femmes et 180 hommes. Encore sous l'effet de l'alcool, ces jeunes dames semblent ne pas saisir le danger auquel elles ont été exposées. La police en appelle au sens du patriotisme des Kinois pour combattre la pandémie du coronavirus. Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. La sécurité est une affaire de tous. Hormis les personnes interpellées, les appareils musicaux et les chaises plastiques ainsi que d'autres objets utilisés par Béni le Visionnaire ont été saisis par la police. Boti kolanda reportage oyo bomonio wana reportage ezali en rapport avec bato oyo ba kangaki na espace Béni le Visionnaire bazalaki en tout cas ko sepela ko mela ko lia na kati ya espace wana oyo balobi asalaki mo kermesse moke en violation ya mibeko oyo ezali na période ya état d'urgence tozali pona ko lutter contre maladie ya coronavirus. Vous voyez que chef de l'État a qui un certain nombre de trains et à mesure pour lutter justement contre maladie et coronavirus et sali que ba école et kangami ba même ba église et kangami ba bar
bar ba boîte de nuit nyonso tu ekangami mais Béni le visionnaire espace oyo ye a organisé activité na kati oyo to retrouver près de 300 personnes oyo bazala ki wana baza komela bazali vraiment kosepela en violation ya mibeko ya mboka. Espace Béni le visionnaire ezali na Kasavubu na kati ya enceinte ya cimetière ya Kasavubu donc na avenue Sayo tomitu na d'ailleurs ce qui espace ango azwango ndenge nini po organiser ka ba kermesse po za l'espace moko kaka lokola mwa kermesse moko za kanango tout au long ya année batu ba melaka kaka balangwa ka balia ka tomitu na ka vraiment ce qui est moto asala makambo wana zo espace wana ndenge nini mais voilà encore que azali ko tambola ko respectaka mibe côté et pe ba policier baye ko surprendre bango pe ba kangi engulupanyo surtout ya batuana ba memi bango na inspection provinciale ya police ezali situé na commune ya Gombe en face ya Institut supérieur ya commerce IEC. Alors police a reproché na espace les visionnaires pena batunyo so ba se retrouva ki wana non respect ya ba mesure au gouvernement soit ezwaki au chef de l'état annonçaki pour la lutter contre maladie oyo ba mesure ango zali nini sengeli to ko rappeler yango parmi ba mesure sengeli na batu ko respecter zali justement batu bakoyi ko se réunir te 20 na espace moko il faut bazala au moins de 20 webi que même na tali makambo ya ba matanga batanga zali ko senga lisusu te ba konzote vanda kana bandako to na ba salle o balelaka ba bibembe mais sengeli ko uta mort ko kende mamo na cimetière nyoso to na pona ko réduire nombre ya bato bakoyoko zala présent na matanga mais espace Béni le visionnaire y est accueilli vraiment au-delà donc de plus de 100% ya batu oyo bakoyoko zala na espace wana en violation de tolobika ya mibeko ya mboka et loko monsieur sengeli ko respecter ezali distanciation sociale ya au moins 1 mètre entre batu. Est-ce que avec nombre wana batu na kati espace wana respect à distanciation sociale ezaki possible question mark évidemment port ya masque obligatoire boyebi que police azali na nzela azali ko kanga bato balati masque te. Bien entendu bato bazali wana bakwei na sous le coup ya mibeko et c'est ainsi que bakangami certainement qui ça ba amende peut-être bako libérer bango mais eloko ngai oyo nalingi susu ko interpeller ezali non seulement na population pour batebele basa ko sembler ko ignorer qu'effectivement maladie wana ezali est-ce que tozali ko souffrir na absence ya communication moko sérieuse oyo ekotalisa na batu que réellement maladie wana ezali pe ezali ko boma. Les gens ont l'impression que cette maladie est ailleurs et non na ba entourage na biso peut-être pour bazali ko mona bato ba diagnostiquer bango pe bakufi nango te. Nous avons certainement des morts na ba famille na biso peut-être bazoku frappé nango sans que toyeba. Mais ce qui me fait mal na image oboti kolanda ali attitude ya police yango moko. La police est-ce que ayebiti nani na kangi bato wana ya lobi po ba respecter ba mibeko ya l'état te pona makambo etali ba confinement oyo lutte contre maladie oyo mais mibeko wana ezali pona ko empêcher justement que batu bazwa maladie wana ezali te que arrêter pour arrêter ezali te que freiner diminuer liberté à batu car pour le plaisir à ko diminuer ezali nde pona ko empêcher propagation à maladie wana. Mais lorsque la police vient arrêter parce que batu ba respecter mibeko to mikano oyo ezwama kite police yemoko kwei na mbeba ya kotia lisusu batu ango en danger en les donc à entasser batu bomoni na ba image wana ndenge bana basi wana bavandi pembeni je pense que esengeli bakoka ko interpeller pe police parce que on peut même dire que action de police à sali wana ezali mabe makasi esengeli chef de l'état soka moni image oyo parce que moi je suis choqué ezali pena choc munene lingi koloba ke soki police akangi parce que batu ba respecter ba mesure barrière teye police atie bango sous na condition non respect à mesure barrière. Ah non, police a zappé likolo ya mibeko te bango moko pe sengela ki ba kokana ko banda par ko respecter mibeko parce que bato bango bazui wana soki bazali déjà contaminé. Je pense que nesika wana ya police et ko zappé déjà contaminé pe batu msusu ba kozo yango. Donc la police elle tombe na mbeba ya non respect à mibeko akangi batu pona yango pe ye moko pa tomber lisusu na mbeba esengeli pe ba interpeller bango po bango bazali au dessus ya mibeko te. C'est ça qui est malheureux. Ils auraient dû prendre des dispositions de sorte ya ko regrouper batu
par groupe de moins de 20 ou de 20 et bah respecter distanciation sociale il y a au moins 1 mètre et kangeli bango wana ezali sous ko entasser bato finalement police yemo zo comprendre tina mission ngo ba pesa ki ya okanga bato toté. J'ai l'impression en voyant ces images que la police elle-même ne comprend pas tina nini o ya ki ko kanga bato wana parce que yemo ko sali la même chose kako ya zo reprocher sika bato wana bazalaki. Quant à cet espace béni les visionnaires, recommandation ezali ba kanga yango pona libela parce que mutu ya bongo ezali mutu oyo ami kanisi kazali peut-être au-dessus de la loi et peut-être kazali na ba relation kili la kanisi ke ya zali likolo ya mibeko. C'est très malheureux parce qu'aza commettre vie à bato en danger payer azali o azali à respecter mibeko to décision garant de la nation azwa qui était pour l'intérêt ya bisonyo surtout maladi wana ezali to ba ko respecter ba mesure barrière que ce soit population que ce soit même police ou aza censé ko faire respecter ordre public pe ba mibeko ba kondi bazali ko soit police pe sengela ko ka ko respecter pe ba mesure barrière wana dans les cas d'espèce ba respecter en côté nous le signalons encore une fois binomoko botali pe bomoni police yemoko tomber na mbeba wana ba respecter ba mesure barrière te et c'est très très malheureux et c'est regrettable. Voilà, et là quand on a échangé nabino mais je crois que image au yezali interpellatrice parce que biso oyo tomoni yango ezali ba aventure te tomi batela boslandi mona mwasi ona ndenga zolo bana kende na kaka komela bière zolo bango avec légèreté alors que ba pekisi bato bakoka ko se réunir na babar je crois que ko somba bière komela yango na ndako no eza problème te problématique mususu na likambo ezali béni les visionnaires je ne crois pas que yé nandimite que ya kendaka même ko somba bière libanda je crois que camion ya ba brasserie oto nango tozanga kami balé bra Congo na bralima et kendaka ko livrer masanga kuna comment ba ko livrer masanga alors qu'il y a za censé ba cliente na période oyo ça aussi c'est un autre problème ba camion ya bralima na bra Congo zo continue ko circuler normalement comme si de rien n'était et comment voulez-vous que batuba met la bière té puisque baza toujours fourni na ba bière wana vous voulez que babar et ça la té puisque babar est comme ya kuzu je ne pense pas que ba camion ne bimaka pour livrer batuba met la ce serait trop, ce serait beaucoup trop bas. Au nombre de bateaux qui n'ont na babar, na boîte, ils allaient plus élevé que le nombre de bateaux mais la bandaku. Donc ce qui ba camion ne zobima tant que ba camion na ba bralima na ba bra Congo et kobima, ça veut dire que bateau ba komelaka toujours bière na ndenge ya kuzu. Totika hypocrisie, totika ba aventure ba konditant ba za ko zo ba mesure, ba décision ba ko zo kana ba yeba pe ko accompagner ngo na ba mesure ko permettre que ba décision ani za efficace parce que hypocrisie à modèle la décision car pour le besoin de la cause ezamawa. Tokomi nasuka ya liso na biso soki bo sepela ki botikela biso like moko et ko zala malamu mingi ou bien bo PCP moi commentaire, bo partager na biso makanisi nabino, mais surtout bo s'abonner na chaîne DMTV et ça pour nabino bo yango, bo santé ko cliquer na cloche juste à côté ko permettre bo comme notifier na prochaine vidéo to mettre en ligne. Tomi batela corona ezali, to yeba que prévention ezali seul moyen efficace pour lutter contre maladie wana. Merci ndé bo PCP so moi ngonga DMTV vous dit au revoir.